Journaliste au Chumé, boy. Babi ben na moto, so babi ben na moto. On a combattant. Mystique. On a combattant, on a moi nyamate. Aba ngami la teni o mo arabo. Ba ku tete ba o ki mala ba na yo ka ko ba tena nelo. Papa chika mwana aloto ba to mbura makambo mboka eloko ate ana mama mboka. Oh, mama mboka mwana atomboka yo benga na ye. J'ai solo interview mo loba, o loba po ani ba tomboka. Tellement na lobisa. Utanga kasi. Papa, mote. Nini ele kana? Awa batu balingi vile fongwama. Ngobila alobi ke ye akofongola vile te. Akofongola vile te ye na ministre intérieur ezosimba te. Ngobila oyi komonisa bana mboka pasi boye te. Pona nini ba maladi yango place baza tomona bango te. Bakomisi maladi cop shida na bango baliaka bambongo. Biso tomona pasi tobana na bandako. Ba finaliste ba otanga te toboyi. Papa nini yango lekia? Mabezo le kanamboka paze. Toza na pays moko eleki ba pays nyonso na désordre na monde entier ka RDC Congo. To vivre bien te. Nini yango lekia? Nini lekia? Zandu efuma makate motema Kinshasa mobinde za zandu. Zandu zo fuma mate bato bazokufa na nzala lokumu ege na kolona za na RDC te. Jantina baki osesa misala. Gouverneur aza besoin que ministre afungola zandu pour que bato ba se retrouver. Congo pesa misala. Président aza sur place. Bana mibale bazosala trouble sur le peuple. Peuple ango intérêt na biso nini papa yo vaccine kato botaka pa iba makambo président pa iba makambo ayeba pe makambo ayeba ke peuple d'abord bazo souffrir ndeko yo vaccine na lobi boye ba finaliste ba otanga te mobila komite ngo shida chantaka biso matato ke filmer bango yo zo banga mbila malembe ko tena na mona ba otile mano yo ko banga lisisi na mona ba ba ya te ba musika Bobanga boete bizengi. Au peuple mon naïf. Bolanda biso de partout, la situation est tendue. C'est votre journaliste, journaliste du peuple. La situation est à Gentini au villageois qui mesure que Zando est formaté Moutate Kate. Ministre intérieur, lobby payé, aïe, à Pessi, aval. Ba maman va te capable pour la magasin mais grande surprise les lobes policiers ba disperser ba tunyo sorti au moment la situation où ils allaient awa donc on a quelques intervenants aba pe sa biso réaction na bango pour la papa loba papa problème eza boye longa cash ni problème na biso eza boye bamboko kero bato bakufi ebele ba France bamboka ebele Brazzaville afungoli ya biso awa tozo comprendre te balobi kero bafungola magasin bato bateka lelo jatina tini bapolisier baye awa mpona keno bafungola tozo comprendre te tozokende na wapi mama olobani bayi bateki zandu benini juste eza nini mais babi basese ebetema kia ti wana nazomona kuna masasi meka yoka yoka masasi zando za kote ya masasi za beta depuis masasi bandi depuis 6 heures dala bangwana masasi chip yango ela chip yango ela beta donc bateki zandu lokwa bateki zandu bazolinga te bato bateka na zandu dala yo motala masasi kaso moye ku yo moko tala kaso moye wana yo wana na ba cortège kaso moye wana ye na bato siko bino bosenga nini bafungola biso bade kofine makambo oyo circulation ezonga normal tosala makambo nde tobanda kosala po biso tovivaka moye kofuta bandako bimisanga bimisanga tana veni mwa boye tozata tokima bango kaka coin omande chomona po balinga mamba afilme te papa tokei na bilo nanga nzoto yo oyebi ayo bangaki kuna awo tokei ye moni bachomo ezokenda
toki pardon na journaliste bazongo téléphone meni ndeko banani ba police ba pembeni kende kende on pembeni kende on pembeni papa ba obeta masasa ba yo journaliste o chumebo babi benda moto zo kabe babi benda moto ana combattant mystique yo komona combattant yo komona mwa nyama te ala na mbila te ni omo arabo rakuta ke ba okimala ba ngana yo ka ko batana na eloko papa tika mwana atomboka makambo ya mboka eloko ate ana makambo ya mboka makambo ya mboka mwana atomboka yo benga na ye Dans son interview, Oloba pour Ani Batatombo, tellement dans le bissau. Futanga kasi. Papa, mote, ni ne le kana. Awa batu balingi vile fongwama. Ngobila alobi ke ye akofongola vile. Akofongola vile ye na ministre intérieur ezosimba te. Ngobila oyi komonisa bana mboka pasi boye te. Pona nini ba maladi yango place baza tomona bango te bakomisi maladi cop shida na bango baliaka bambongo biso tomona pasi tobana na bandako bafinaliste baotanga te toboyi papa nini yango elekia mabe ezoleka na mboka pase toza na pays moko eleki bapays nyonso na désordre na monde entier ka RDC Congo tovivre bien te nini yango elekia nini elekia zando efungwamaka te motema ya Kinshasa mobimba eza zando ezofungwama te bato bazokufa na nzala lokumu ege na kolona eza na RDC te gouverneur aza na besoin te ke ministre afungola zandu puke bato base retrouve Congo mpe eza misala te président aza sur place bana mibale bazosala trouble sur le peuple peuple yango intérêt na biso nini papa yo vaccine ayeba mpe makambo ayeba ke peuple d'abord bazosouffrir ndeko yo vaccine nalobi boye bafinaliste baotanga te mobila komi ntango shida matatoke filme bango yo ozobanga mbila malembe ozenga namona bango telemano yo komobanga lisusu namona bango baoya te bamusika bobangaka boye te bizengi o peuple mo naïf bolanda biso de partout tozali na situation ezali tendue c'est votre journaliste Chacha Kiyemba journaliste du peuple situation eza awa Gentili Ngobila azwaki mesure ke zando efungwama te moto ateka te ministre intérieur alobi mpe ye aye apesi ke aval bamama bateka bafungwama magasin mais à grande surprise lelo bapolisier baye badisperse bato nyonso ti yo bomona situation oyo ezali awa yango tozwa quelques intervenants abapesa biso réaction na bango kolanda papa loba papa problème eza boye longa cash ni problème na biso eza boye bamboka oyo kero bato bakufi ebele bafrance bamboka ebele brazzaville afungoli ya biso awa tozo comprendre te balobi kero bafungola magasin bato bateka lelo jatini atini bapolisier baye awa mpona keno bafongola zandu tozo comprendre te tozokenda wapi mama olobani bateki zandu benini ogiste eza nini mais babi basese ebetemaki awa masese ebeta wana nazomona kuna masese ebeta yoka masasi zando za ya masasi eza babeta depuis awa masasi ebandi depuis 6 heures tala bango wana bajipe yango na ela jipe yango wana ezobetama donc bateki zandu loko bateki zandu bazolinga te bato bateka na zandu tala yo moko tala masasi yo moko tala kasongo yo wana ye kasongo yo wana ye na bato siko bino bosenga nini bafungola biso bade kofine makambo oyo circulation ezonga normal tosala makambo nde tobanda kosala po biso tobivaka bimisanga bimisanga ta na veni mwa boye tozata tokima bango kaka coin omande comona po balinga mamba bafilme te papa tokei sona bilo nanga nzoto yo oyebi ayo bangaki kuna aokomia tokei
ye moni batie mo ezokenda